Bande konanga la famille mokileza makambwe tobanga nzambe. Tobanga nzambe. Mokili obomona yana mambo ebele. Odio amida ebangi singa. Odio amida elobelinge ebele na bangi mokili. Na bangi penza mokili. A partir ya audio wana ebangi singa mokili. Bande konanga le karma ezalaka bon autant to lobaka le karma vraiment ezali. Toza na biso bato toponi musala osala na réseaux sociaux. Toponi musala osala na internet. Mais to banga pe makambo. To banga nzambe. Bande ko ba tiktoker. Bande ko ba youtuber. Bakroni mama. To banga nzambe. To banga nzambe. Mukili ana ba réalité belé. Likolo ba matière. Likolo makambu songolo pakala. Likolo koluka ba visibilité. Likolo luka ba vie. Tokomo sa makambu nyonso na réseaux sociaux. Seulement pour nous luka ba vie. Na komo banga, franchement, confiance eza li soute na bangi. Vraiment même pour nous vérité ko, selon nga, na bangi même pardon des corps. Et bangi singa même. Na bangi. Nandimete que un jour audio aboyeko bima. Nandimete. Tobanga nzambe. Toza la vraie en fait. Kosa makam par sentiment te. Que po muto aloba ki boye. Na tokose na biso te. Balimbisa na bango décor tokosa ki na biso. Na kosa ki nanga. Pourquoi? Likambwana boyebi et choka combien de personnes. Et pesa et ça la batebele passe na mitema. Et ça na batebele oba nyokwama na likambwana. Bo baby sa réputation a mutu moro boye. Après les lobo yo lo banapso na réseaux sociaux que tout ça ezaki mensonge. Osala ngondeni. Bosala ngondeni. Yo betara ba masola lukuta. Surtout likambo eza grave. Likamba poison. Likamba oboma mutu. Eza likambo eza grave. Mais bobeti yango pour faire croire aux gens que non, eza ya solo. Même décor. Avandara pe kimia. Abimaka te. Aya olobake likambo wana eza ya lukuta. Mais lelo. Pomi daza lisu na réseaux sociaux te. To ebite ba raison oya azana ngoza ba raison na personnel. Mais lelo. Eye kobima. Ke nyoso tolobaka wana. Eza nango lukuta. Non. Toko bando sakana na batu boye te. Na musalo tosalaka bato ebele balanda abiso. Bato ebele batala abiso. Bato ebele. Et ana mutu mususu apesa o confiance. Aibi ke yo na chaîne na olo ba lukuta te. Aibi ke ande sikanga na yo zo ba vérité. Azu confiance a pesi yo. Alobi ande chaîne na nga na tala rapona ba vérité. Bo baby sa mitema bato ebele. Imagine ce que ton bo baby saka réputation à Belleville na likambo que Belleville a supportara telo au moins ma be comme la kai. To imagine kaka que akoka ate que likambo e sala ke ma be eloko moi ma be comme la kai. So bobo mai.
so bobomaka ye soki boboma belle vie pona likambo pour lelo toko na koti yango doute lelo komi sko na ba doute bato ebele bakomi est-ce que pardon décor yango c'est vrai est-ce que ça na motema nde mobimba oyo ekomi na ndeko aye koloba boye est-ce que bato ebele bakomi sko na ba confusion ekomi est-ce que tobanga nzambe tolandaka mbongo ya réseaux sociaux te tobanga nzambe loba na likambo ya bien yaka na ona vérité moko beti na ona réseaux sociaux tala pe likambo ni okokosela moto ya likambo makasi boye tina niveau wana décor apesi yanga poison atia boye bisa bango balimbisa décor eza nango ya lukuta qu'est-ce qui prouve boye okay nene nango bazali bafami maboma bozolaba lapide nani décor tika bango voice nanga décor atikala jamais koyebisanga ke belvi apesa ye poison atila jérémi eza bango guerre ekenda bona kosa nanga balimbisa ye décor amwa malama alinga belvi tika bango tout ça namoni bango kuna bazoloba bazolobela décor balimbisa ye décor alinga belle vie kokamwe kokamwa franchement ekamusinga na kamwe naoloba na bino na kamwe botsa bato na badoute fala ata te bobima bino nyonso mbaa moko boye botie bato na badoute tosala mosala yango bien bakomédie moto akabola bakomédie aza na ye te me ntango oza vrai tikala vrai so oza faux tikala mpe faux bino bokasi bakomédie oyo baobangela belle vie lelo baosala yango mpo bakabola belle vie na bato na ye non biso toke joue théâtre te biso tokota na maboke te mpo toke joue na maboke bino moko nde bokojoue bino moko na bino moko bacomédien nde bosangana mpo bojoue bino na bino nde bosangana mpo bopesa biso oyo biso toa nango besoin me bozala mpe vrai botambola na solo à l'époque décor a protégé qui relation na ye na mida mais andima qui abebisa relation na ye na belle vie à l'époque a protégé relation na ye a protégé relation na ye na mida mais andima qui quand même kobebisa relation na ye na belle vie andima kobebisa relation na ye na belle vie. Ça fait mal, hein? Et ça la passe. Et ça la passe. Bozala na bino vrai. Botu kozala faux. Botu kozala faux. Botu kozala faux. Zala na o vrai. So oza na vrai eloko moko te jamais koyoka asalaki bo azongisaki boye si bacomédie baebele ti bacomédie baebele babebanaka mpe bacomédie baza ebele bao babebanaka mpe problème mpe boye babebani me toyoka mabe na baréseaux sociaux te me mpo anika ezalaka bino mpo boalaka vrai te po boalaka vrai te likambo epesa bato pasi likambo bato ebele bafingela yango belle vie kandi likambo soki belle vie azaki makasi te alingi peut-être akangama mpe boye ase retrouve na hôpital
likambo bato bele bayinelaka belle-vie tolo tokepai tozonga epai à l'époque soki Jérémie abelaka elo mwa mabe ekomelaka ye boyebi nde bato balinga balata belle-vie soki à l'époque Jérémie abelaka likambo mwa mabe ekomelaka ye est-ce que boyebi ndenge bato balinga balata Jérémie nani bato balinga balata nani belle-vie boyebi nde bato balinga balata belle-vie boza motema malamu musala tosala na réseaux sociaux à part musala oyo tosala na ba réseaux sociaux oyo toyebake la vie continue bongisa pe na nzambe na yo ezaka te comme nasala na réseaux sociaux ale naza na nga na droit koya kokosela bato makambo nako okosela bato makambo moyebi bato baotala oza na plus de 100 000 personnes baotala yo émission ezotalema monde entier molobi te naya nanga kokosa naya nanga koloba naya nanga kokosela mutu likambo ça fait mal hein? Ça fait mal lelo tozobebisa ba crédibilité na biso lelo tozobebisa ba valeur lelo tozobebisa ba réputation na biso likolo ba émission oyo tosalaka mingi babebisa ba réputation na bango mingi oluka koyo okosa na makambo yo lobi na okosi po gagner nini o gagner nini o gagner nini o gagner nini toyo mona kuna Jérémie yo tia na page na ye atia na page na ye ya Facebook akomi tina niveau ya poison monde na kota eleki science occulte boluka nini na belle-vie posa na bino ezalaka nini na belle-vie posa na bino eza nini penza na belle-vie soki lelo bobomi belle-vie nde bokosepela bokozwa nini soki bobomi ye bokozwa nini nyonso wana ka rando asila nyonso wana ka mpo nazalaka koto asila aye na ye nakoseli belle-vie makambo mpo nazalaka koto a belle-vie na ye nakoseli sila makambo non non mpo nazalaka koto asila fona yana kosila belle-vie makambo pona la koto abeya ya belle-vie fona yana kosila sila makambo tosa musala ngo pe bien tosa musala ngo pe bien tosala ngo pe bien tout se paye ici bas nyonso tosa na se futa manase elo moto ke futa na lo les ate nyonso tosala ba efuta ma awa nyonso tosala we futa ma awa na oki pasi koyoka ke na kosaka nanga eza réseaux sociaux ekendaka bongo yaya réseaux sociaux ekendaka bongo combien de personnes bayina belle-vie combien de bateaux bazaki na bango olobisa belle-vie mais à partir ya likambo wana bayina belle-vie belle-vie asambelaka ya solo so makambo boyo ezobima na ba réseaux sociaux belle-vie asambelaka mais message nanga bo partager lenga vidéo oh, s'il vous plaît bo partager lenga message surtout et pas ya ma belle-vie message au fait koma tie pas ma belle-vie confiance na batute confiance na muta mokili te muta mokili aka muta mokili muta azaka muta okoma na nzambe te confiance na muta mokili te nzambe abundelaka yo pozaka mwana nzambe na uti omona video naona na yala bashu bozaki na bino kuna na nini na concert ama nini na prière mama Eunice Manyanga organizaki vi na yo eza losambo vi na yo eza mabondeli okenda ba prière na yo confiance na muta mokili te kando kenda ba prière na osambela nzambe na ndenga solo
baningano bacomédien balingi yo te tolobaka te eza bango baza bacomédien babongisa mais d'autre part famille libota pe babangela pe belle vie na bango babangela pe belle vie na bango mokili eza mabe mokili eza mabe mama belle vie za mayele kozalaka gentil na mutu nyonso te mutu asali yo mabe mutu azaki capable ya osala de ya mabe mutu ode asali yo mabe abomi yo topekisi yo mpe na décor te topekisi yo mpe na bacomédien te mposo tobi to balopekisaka ngo na bacomédien biso totourne na groupe na yo te tokoyaka te kotourne zala na yo bien na bato ndenge omesana mais zala na balimite zala na balimite lelo mida ye osengela décor pardon aye osengela décor pardon yebisa bango balimbisa ye nakosaka na nga c'est trop dur c'est trop dur balimbisa ye mpo nakosaka na nga eza facile te eza facile te mokili eza mokie mokili eza mokie totikala na biso koyoka oza na nga aloba yango so oza na yo na matière te yaka na yo banda ata kosambela bandeko na nga ona yo na matière te ya kopesa bato ata conseil nga na nga na matière te na yo opesa na nga bato conseil na oya na nga na réseaux sociaux na bandi na kopesa bato conseil pesa bato conseil teya na yo bato lobela ata communauté na biso ndenge ezokendela c'est tout c'est tout toyaka te kaka kobebisaka bato mitema toyebi ke nga nde na boye nayebi ke so napelisi live nanga mpo na mamba bacomédien bato baotalanga mutu akotalanga oyo akotalanga yango te pesanga pifo wana yango te pesanga courage wana ke naya na bando lobela bato ka mabe ke naya na bando kosela bato ka makambu non le karma ezali toyaka te ka toye tokosikosi na biso tolobilobi na biso na lobilobi nanga wana komotala ok etalema etalema boye bien ekende le karma eobeta mutu soko aza innocent okoseli ye makambo oyo obebisi réputation na réseaux sociaux soki aleli alobi mpo na yo eozwa yo mpo okoseli ye makambo eloko toyeba te yango wana bata réseaux sociaux toyebaka okoseli muninga makambo le karma yaya obebisi réputation na ye soka ke vanda pena tima bolongo na se mpo na bato baobebisa réputation na ye ezwa yo tobanga nzambe monga mona mitunaka yango nde toya kosala ba émission lobi ofingi surtout bao bafingaka ofingi bosambela pe na butu bosambelaka pe ovandi bolobi na sambelo osambeli pe nzambe alimbisa bino toyebi te soki ezalaki complot oyo bosalaki mpo bino moko bosala soki ebima soki ndenge nini toyebi te me nzambe alimbisa bino me mama belle vie zala mayele mama belle vie yeba nani ovaa na ye confiance na mutu te bato ebele balinga shit na yo bato ebele baolingo te ndokoma bafilme na okitoko bato ebele basepelaka te yana bato ebele basepelaka te famille libota eza nao na posa no to apeya nao na posa na yo bible yango moko elobi mibatela bongo nzambe abatela yo mibatela toyebi na biso te tosuete mabe te tokoloba mabe te tosambela nzambe abombela biso yo
mabe komela ote yango nde ezala prière na biso. Mais mama mibatela s'il vous plaît, mibatela et oza malamu. Merci beaucoup. Nzambe nanga pambola bino bandeko bolandaka biso, partagez lenga vidéo na Facebook, na WhatsApp, na Messenger eza malamu. Alors nzamba pambola bino tokutani à la prochaine occasion. Soki tata nzambe azongi te. Courage deko décor, courage mais motema na oka eza témoin. Soki ozongi penza na motema na mobimba, motema na oka kande eza témoin. Biso to loba na biso lo te to na biso na mamba loba te. Soki mamesi alimbiso biso banani poto boya, donc c'est ça. Mais boye bakende makambo ngezo kendela. Tokomi pe ko banga. Beaucoup de courage et aussi mba. Merci beaucoup. Telanga j'aime la vidéo, partagez lenga. Na profiter d'occasion à souhaiter joyeux anniversaire na maman nanga Elima Mbongo. En tout cas ndeko zolandanga komelanga ka joyeux anniversaire mama Elima Mbongo na commentaire et ozala malamu mingi. Nzamba pambola bien tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.